nous avons pour améliorer la situation sociale, il y a peuple congolais. Parce que même politiquement, lorsque nous irons aux élections, quel bilan vont-ils présenter au peuple? L'homme prudent voit le mal de loin. Brazzaville les asima na biso awa lipa ematate mais biso na Kinshasa lipa emataka de chaque année lipa komata so combien de fois toyebite. En tout cas c'est très difficile pour na biso peuple congolais to éviter to sala nini. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Bonjour fidèles internet partout dans le monde, bino mbatu bomesana kolanda chaîne na biso Tolobe la vie. Ezali bongo ngai votre servante Rythme Vakala. Lelo tolinga ki to partager na bino ba point de vie ya peuple selon vie actuelle ya makambo ezoleka. Tolinga ka biso moko te toloba, tolinga ka peuple aloba ye moko. Philippe Abibou, micro baladeur. L'homme prudent voit le mal de loin. Ouais, bonjour papa. Bonjour maman. Ouais papa, de l'autre temps aussi micro baladeur na biso pour na solo la selon au état de vie actuel. Papa kombo nani? Moussa. Papa Moussa, to limite ba papa Moussa na minute oyo ozo sala lokola musala ni. Na minute oyo na osala lokola mécanique mais naza licencié na architecture intérieure na académie des beaux-arts. OK papa Moussa, comme musala ozo sala donc musala ozo sala vie actuelle na ngonga oyo. Eza musala ozo mérité o tangi les classes ozo mérité ça. Te yango te. Donc pourquoi siko ozo sala ngote? Na osala musala o na tangi les classes par rapport que nanu musala wana été. C'est musala o na osala ngo po yango na bandaki nango no edenga na transport na syllabus na TP yango siko na ticket parce que musala na biswana et ya ka penda pamba te. Est-ce que papa Moussa si au côté ça déjà ba demande déjà ndenge zalaka comme d'habitude tout à la pays étranger muto astanya si ça côté si ba demande déjà si ba benga yo dona no côté ça nan. Oui na ba demande sur na côté c'est si comme sur na ba entreprise sur na côté ba demande si siko na ba temps ya répondre nga ngoto. Mon papa Moussa na ngina yeba eloko nini pour ça yo po okoma ko sala mécanique en fait. Eloko pour ça nga penser la mécanique eza eloko mo na bana ko se penons un jour na vie fona sala mais na volonté na ngai teke na pousser na sala yango na volonté ba parents na nga ba nga na sala architecte na forcer na sala yango na tangi pe na sisi ti mais na force na moni na forcer na sala mécanique. OK papa na lingina yeba sikoyo na ndenge ozo sala bongo o se retrouvaka pe selon vie actuelle na mboka na biso ndenge zo tambola ndé makambo zo kende vraiment o se retrouvaka. Non, par rapport qu'il y avait actuel autant liboso bandaki ko zo moi un fils qui est au sommet moi syllabus se fouti mon frère je aidé ngai na ma transfert par rapport dès que y a mis auto comme ici quoi. OK papa oza na bana combien? Na mwana moko. Na bana moko na o vivaka na bango kaka na musala ozo sala wana to za na ba coup de main mususu. Non, coup de main oui. Coup de main ezali oui pour que na sala ka portrait na sala ka peinture oui na teka ka tableau ya peinture moi un peu et danga au teki tableau au jumbo on foutu moi na classe on foutu na ndako ba ce que papa nde ba biloko ezo mata boy tozola moka ba biloko ezo mata le loto zaka na lipa ya 200 na minute lipa 200 za souté comme pour olia otonda loko ayondo za boy papa olia otonde sengo le lipa combien ndeti nga bo lipa na diaka ngote na diaka lipa te le problème est ça que biso ba congolais tolingani te premièrement te peut sa faute et pas présenté bien faut peser à na faute bato o babaza actuel lelo bazo contrôler te abaki na biso ke ako contrôler chaque ministère et ça moussa na
lipa 200 zalaki mais elimu na seconde c'est que bon ça le côté ministère ça le côté ça m'a le compte de ça le côté parce que on va contrôler tout le monde le comment et matin par rapport à tant que aux peuples congolais aussi déjà au meki moi ko kata mo ba sondage le konini zo sala ke ba biloko mataka ou comment bango bazongi na biso kaka mingi lokola bitumba ya Russie na Ukraine zo bundama yango moni biloko zo mata oza réciter oza Congo etali biso te marisi c'est Russie lipe mati nyonso mati moto zaki 500 francs moto 1000 francs. Ok, merci papa. Message ni no ko lancer na ba konjo bazolanda biso na minute en tant que moi na yamboka. Message ezali ke comme un ministre azo tanki ya kolandela bureau na ye moko na moko. Balanda bureau na ye moko na moko, ba contrôler bureau moko na moko. Poto kina nwapi. Ministre a autant bon ba cortège ami tout kala la bien bani ba sabi mais biso ba kongola tout bien té. Tout la bien té ba mai zo banda zo kota ko zo été parti par là c'est que ala de la pena bango nyonso. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Ouais, bonjour papa. Bonjour maman. Papa benga mina kombo nani? Nga kombo na Sami. Papa Sami, donc naïe lilo pona partager na bino moi micro baladeur et tamboli selon vie actuelle vie sociale tozo passer dans na Kinshasa. Ouais papa Sami premièrement na nene ba osala kani. Nga naza chauffeur mécanicien. Chauffeur mécanicien. Donc bino batu botambola ka plus ou moins 24 communes j'espère. Et que papa Sami nene yeba selon vie sociale na biso ya Kinshasa ndé tozo vivre na yango. Et le koni nezo pesa anomalie na peuple congolais. En tout cas vie sociale na biso eza moi passe à manger na nous ezalela ki bongo te po na moment ya o wana to passa ki bien mais na moment to komi na passe ezala courant ezala transport ezala nini toza kokemba lelo yo to komi kokemba parce que ba misusu opesa bango amini na ndenge na mais biso batu ya se tozo zoate yango tozo déclarer pas na biso ba peuple tozo déclarer pour vie sociale na biso comme moi passe lelo lipa o babanda te ka lipa oyo bazaki lipa ya munene ya 300 mais lelo lipa comme ya muke lokola mwana ya gardien mutazolia yango et comme il passe kota na kwanga ezalaki 5 comme 1000 fois au quotidien essence coûte comme il passe comme une déclaration ya nyonso moeto loba ezate mes peuple azo déclarer ka toujours to sala nini kolobela nani o aya kolobela biso makambo tozana na pasi yango tozo talisa bakonzi lelo yo biso bana na biso baozala ndenge nini lobi baozala neni bongo lobi wana lelo baza na pasi lelo balali nzala bongo lobi baolala susu nzala yango tozo senga na bino bakonzi botalela biso problème so botalité en tout cas eza pasi pona biso o ngana linga loba ya mwa muke yango na lobi. Merci papa Sami na papa Samaza na bana boni. Nga en tout cas pour le moment naza na 5 enfants. Papa Samaza na 5 enfants. Merci papa Sami to sepeli koloka. Merci maman. Ngape na sepeli koloka. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Comme on a dit monsieur Anto Lemvo. Oui, papa Antolevo. Papa Tolini Toyeba vraiment surtout le plan de la vie sociale. Il y a Kinshasa selon l'évolution dans le moment où on est nango, ça peut évoluer bien ou bien mal. Bon, la situation sociale vraiment et socio-économique est vraiment très difficile, hein? Très difficile. C'est même pas à parler, mais au monde on a vraiment que la situation est vraiment désastreuse vraiment. Ok papa, et là on a ligné tout surtout envie ils ont continué c'est notre réalité vie actuelle de ma cambezo comment
tozomona dollar na biso ke dollar na biso na to ya vente mais na moment où on dit ba biloko ezomata eloko nini ezopousser ke ba biloko wana est varié eloko la biloko la muki prix biloko eloko nini ezopousser yango bino bato bozokende osomba biloko selon point de vue bozokuta. Bon, selon ceux qui dirigent les pays, selon ce qu'ils disent, que hausse des prix, il y a des denrées alimentaires, et ça a causé na situation il y a coronavirus, et ça crise mondiale, il y a un salaire qui est européen mata, et en plus na invasion il y a Ukraine par la Russie. Suite à cela, il y a un salaire qui non hausse des prix, ça les magas régulièrement na marché, disons. Mais le gouvernement faut assez un peu fort, assez l'effort pour stabiliser le prix à biloko parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, pour s'en sortir. Mais commerçants, vraiment, nous souffrons. Les lots sont bien locaux. Prix moussoussou, lobby au Kende. Prix moussoussou, lobby ainsi de suite. N'a repris cet exemple, puisque dans le domaine, il y a un produit surgelé. Carton à cuisse et Zalaki, je me rappelle tant où na début 2020, un carton de cuisse se vendait à $13, mais actuellement nous l'achetons à $19. Majoration on était belé, $6 est belé, n'est-ce pas ce qui a 2 ans $6 est belé. Ces derniers temps, poulet ni $22, $23. Nous l'achetons maintenant un carton de poulet ni à combien? À $27, 27,5. Monique, coût de vie comme tellement élevé. Moi, écoute, du biscuit, tu es bien zaté parce que nos clients, ce sont aussi des Congolais. Ils vont traverser la même difficulté que les nôtres. Prenons par exemple, Mobali na Tongo, à la moitié peut-être 15 000. Poisson biloko rolia quantité ya biloko azako sombela na 15 000 wana na début ya néoyo ya quantité biloko azako somba na lelonde au jour d'aujourd'hui et kokani souté et kokasuda kosoma nenga kosoma liboso te poani parce que il y a hausse des prix presque il y a tous les denrées alimentaires donc c'est ça. Merci papa. Selon point de vue na OPC message nous ko lancer na bateau télévision scène na biso bazolanda biso parce que ba kolanda OPC no yo do OPC point de vue. Non, il faut que les gouvernants, les dirigeants fournissent vraiment beaucoup d'efforts. Pour améliorer la situation sociale, il y a peuple congolais. Parce que même politiquement, lorsque nous irons aux élections, quel bilan vont-ils présenter au peuple? Bilan n'est pas présenté par le peuple. Parce que base à ma commune, c'est ça social. Sur ici, les plans sociaux, il y a l'échec. L'échec est dans ma casse. On présentait Batunine. Problème à peuple congolais, non seulement les peuples congolais, mais tout homme. Problème est à la vie sociale et à la malam. Mutazo sala a un salaire moko raisonnable. Prix à biloko raisonnable dans les marchés. Il faut que le gouvernement fasse l'effort, fournisse beaucoup d'efforts pour stabiliser le prix à biloko dans le marché. Donc, il faut passer l'effort. Ok, merci papa. L'homme prudent voit le mal de loin. Maman Begam na kombo nani? Kombo Mado. Maman Mado na lina yeba maman Mado asala kanini. Maman Mado tekra fufu toko débrouiller kasi ko débrouiller na biso toko débrouiller na pasi. Ba kilia bazate mbongo loko se matito biloko mwa bato basombango ezate. Biloko ka mwa yango wana kaka. Et là 3 jours, ticket, colia, transport. Et là on retrouve na maboko, to trouver le komo côté. Tu as retrouvé ba konta mboko basa nini, bazo solution na makambo biloko commerce
sani ya pasi. Bon, maman Mado, lors na ina tuna, maman Mado banda oyaki banda tongo. Si to komi ero 16, maman Mado te qui déjà combien? Na tenga 5000 la pam. T'as la marchandise. T'as la marchandise à maman Mado. Donc banda maman Mado yaki tongo, maman Mado yaka. Tu siko yo maman Mado ateki kaka 5000. Message ni nozo lancer siko yo et pas ba konzambo ko balanda biso. Ba konti. Ba ba za bata lukolo. Ba sembwama. Ba sembwama biso to sani pe to sa moi délivrance. So ba ba sembo mte moi to sa délivrance exact. OK maman Mado. On ngolo bakara yangwana. Ba bon ka na kimina maison ma Rachel banda timbula ko sila simato bimina ko mwana mbula na sina ba na ba mbula basa nini bakeyi yango ka na futa transport yango ka na maman dosko zo utawa pozo déclarer ka futa transport na fa na nchili don ndiri na 5000 wana yango esala ke lobiso ya na ya so na ye mo commerce sani bénéfice na osuko ezani na ndengo zo teka bo bénéfice ko mwana te ngo ke na ba transport bénéfice ko mwana te yango na transport les gens na net bonate qui bien te le bilan quel sou transport le quoi 1000 francs aller retour 2000 na remelati na komelati kaka wana makama suka wana finesse peut pas. L'homme prudent voit le mal de loin. Obengami na kombo nani maman? Comment on a Jeannette? Oui, maman Jeannette, tu es pour te partager moi du solo moi qu'on a bino selon vie actuelle makambo zo tambola na mboka selon point de vue na yo makambo zo tambola malamu to mabe maman Jeannette. En tout cas, pour na mboka makambo etambola bien te. Peuple a souffrir makasi. Peuple a souffrir makasi donc eza kaka. Donc petit peuple azana souffrance moko impossible to éviter to sala nini pour to souffle. Donc souffle zate. Peuple a souffrir. Donc bana Israël écoute bien passe ya bango ya biso sko eleki. Lipa ezaki na 300 lipa comme 500 lipa on a tellement mukie donc soza bana ebele na ndako ba olia combien de pain on dépenser combien lipa 500 donc et combien impossible Brazzaville les asima na biso awa lipa e matate mais biso na Kinshasa lipa e mataka de chaque année lipa comme mataso combien de fois to éviter en tout cas c'est très difficile pour na biso peuple congolais to éviter to sala nini to sala ni courant zate kolia pasi mai pasi finalement to kende wapi. OK maman nalina tuna na kashino lati nazo yebate ozoki ma corona to solo nazo comprendre te en tout cas to soki ma solo surtout wenza gambela oyo impossible wenza gambela impossible mboko ekota ebele mais salité oyo ezana wenza gambela c'est impossible solo moyen te ndenge mbule beti boy solo impossible na mboka. OK merci maman na makambo nyonso oyo ezoleka selon vie actuelle ya bato bazolanda biso partout dans le monde bakonza mboka na biso j'espère que bazolanda biso message nini ko lancer na bato balanda biso vraiment pona bakonzi ya mboka eloko to senga social ezala malamu social soka eza malamu mokonzi fati umela na yo mais ce qui social eza bien te papa bolingo nyonso tozalaki nango comme sila papa tolingaki yo mingi tosepelaki na yo mingi po papa alobaki le peuple d'abord mais papa okipe biso te le peuple to souffrir nzala bana basisi misa classe musala ezalaka te alors to souffrir makasi papa taela biso likambo. OK merci maman tosepeli koyoka merci. L'homme prudent voit le mal de loin. Bengami na kombo Là, naza de chambre. Naza de chambre. Bon, de chambre froide. OK papa selon réalité ya makambo ezoleka vie actuelle ezoleka na kati ya Kinshasa surtout na activité na musala na ozo kosala anomalie nini ozomona ozotrouver na kati ya musala na ça va na moni kaka biloko nde ya chambre froide nde mati bon mbongo pe mona na te biloko yango pe mona na te soso ya pété comme so 50 000 so 60 000 toyeba te biloko vraiment emona na te mais biloko pe zo mata mbongo pe mona na te.
Ok, merci papa. Nandengo lobi bongo. Siko papa, nandenge kure ezate ozozo ba perte ya babiloko na bino bongo. Siko yo na perte wana obozwa kawana. C'est le message nini o bino bolansaka parce que bino bozwa déjà entreprise à monene. Et au moins déjà babiloko badi da ko pesa anomalie. Boteka kango ya kopola to boboa kaka to nte bana pondé. Bon ça va, eza bongo. Siko so itoko 50 cartons, to teka 10 cartons, 40 cartons eza ya kopola, to teka ba mama kaka. 5 000, 3 000 eza kutuna mbongo pena malonga ya mutu kusimba di bien to kuna nga. Ok papa. Siko par là, et au moins déjà biloko comme go ça lokola ko raté, o lobi ke au soldat ngo. Mama wana o ya sombi biloko na e, asombi biloko raté déjà. Yebe razote kango, so ka zwa normalia côté kango. Ako laisse peuple congolais ba biloko e bebi na courant e biso moko tozana na Kinshasa. Le peuple congolais biloko e bebi o Congo. Siko biso mingi peto musu peto kunaka mais bato ya kuba bala mona ka pelo ko ne ba ya tuna biso ba bonga kuba le ga o keno futa bonga kuba kurango pesa te. Siko to ko sala ndingi ni ngapi na fala ata mwa mkie ngo na kio teka mwa mkie pe na kunya ngo etika. Merci papa. Mboka na biso, courant na biso. Donc tozolia biloko baby pon na nini suite conduite ya courant na biso ça bien. OK, merci beaucoup. L'homme prudent voit le mal de loin. Maman benga mina kombo nani? Maman Angèle. Maman Angèle, loko na lingi na tuna ka question. Oza na lipa ya desa wana. Ma pa wa desa za lusute ya ma pa comme ka 300 francs. Na ba bilo nyonso bazo matalipa 300 tina te mtazo lia wazo tonda te. Siko na tuni mama. Eloko na tuni. E bino bozo kende kuna bozo somba ba biloko. Ba ebisi oke lipa ya desa zate. Question nini bino bozo tuna bango selon o bazo pesa bino lokwa point de vue. Ya. Biso bazo pesa biso position malamu te. So toki ata to boy lipa wana ba bazo continuer ka ko sala. Bazo na banini sadi ke lipa ya desa za la susute. Ah, ya. Bango babi fauni ezate. Lipa ekomi kaka 300. 500 300. Biso bato moya osala ezate. Point de vue na lobini na bato ba konjo bazolanda o balandela ka mabumu na biso lobini. Mama loboko te tikale. Fais point de vue na yo. Ya biso tolingi lipa ezonga na 200 bien 300 ka eswa ka bongo. Babongisa lipa. Pourcentage yango pe yama bango ba matsate balinka ko matisa kaka lipa. Pourcentage ezo matate. Lipa ezo mata pourcentage ezo matate. Biso tolingi ba matsa biso pourcentage a lipa. Po biso pe to sepela. Batu bazo somba lipa, bazo sepela te lipa eleki mke makasi. OK, merci maman. L'homme prudent voit le mal de loin. Comme Ayou. Papa Ayou, nalina ye banalie o naza na secteur o naza vraiment papa Ayou asala kanoni. Ngani na boué na secteur na lieu naza journalier quoi. Naza engagé de ça la ba chambre fort des à côté. Ils sont dokita ba conteneur ou ta ba Angola, ba Brazza qui peut être sur la biso quoi. OK, merci papa Ayou. Papa Ayou nalina ye ba selon situation vie actuelle na mamboka de makambo ezokende. Nazo yebate papa Ayou mboka ezotambola malamu te ezotambola mabe. Mboka etambola mabe makasi, mabe. Mboka mle etambola bien te. Par rapport à quoi ezotambola bien te? Na nyonso na mboka etambola bien te. Na nyonso lokola nini faut kopesa ba point de vue na nyonso lokola na nini? Na msalo to salaka avantage mon ezate donc ozo salika musalo zo mon kaka esungi kolia esili donc avantage bene ezate tozo ko se pulmoner mais avantage bena ezalité. Papa yuna lina tuna yo lobi ke avantage ezate message nini yo ko lancer vraiment na ba konjo bazolanda biso message nini ko koma na matoi na bango ko tindikela bango yango po ete vie sociale na biso e ba ko changer ata nyonso tata mwanda na ba konzo biso ba landa biso
biso eloko nga nazobetela CT par rapport ya biloko olia faut ça ba moyenne zéro donc jeune na lamka na tongo ake defara mapa ezaka na RDC jeune na lamka tongo ki bana na 16h 17h ba olia loko anini ezalaka te ba carton ba quiz to zele ba biloko ya gouvernement biloko wana emati ba carton ba Thomson et komi na ba $75 ba carton quiz komi na ba 65 000 donc toza ko se retrouver te osoma 1 kilo à quiz et memo dana ba 7 000 francs so côté na bepis na biso na ndako boye so pesi moi si le rola 15 000 francs oyo kuta msi le kola quiz mo ya ndambu net nga bona comprendre pour na sala quoi pas vivre fait mais mobali mususu akobeta pe moi si na ye akobeta pe moi si na ye net nga bona comprendre na kopa on a yebi na yebi makamone za biloko eza o mata ba soki net carton quiz eza lokola to tsheka lokwa exemple lokwa $5 10 000 francs et faciliter mon tenir sur sa provision ça ka loso ezalaki 12 500 na temps wana na lufu ça ka loso na minute komi combien ba $35 pose sko mbongo wana oso masaka saka loso saka semu na mito semu le komi 55 000 francs congolais au ta provision quand un papa yu na lingna tout na papa yu obota non na bana combien papa yu père de 7 enfants le père de 7 enfants ozo se pour monnaie ka boy pour bana balia donc soki na zelike ba locataire ba futa ndako mona na ndambo yo na zongo na force na ngateke nde koma kaka ba mama na biso ba kufi ozi mbongo na compte ya ba parents lopango ya koko ngana na sombite mwana na mawanzambe na to soma moi lopango quelque part soki na zeli fin du mois bana ba koma ba koshoko bana ba lia ba kinoki bana ba tanga te ke na c'est la les 5 ya moi teke nga mobali na ko se pour monnaie que bana ba zora moi façon moi nerval moi ko lia atati na nini na gratuité to échoua pena na nyonso be ko les onga ya mbongo. Ah bon? Est-ce que vous avez la preuve que l'école est un bon? L'école, que biso bana ba notan na ba gratuité pour notre zimbo abonga malonga te. Et comme que ba benga ni bana. Moi na yebo apat. Papa you. Ba benga ni ngai lobby. Et comme que nzamba sungi au sali mo contenir biso to zaka. L'école est gratuit, ba benga ngo gratuit mais bazo futa na bango. De moi na ye papa ba benga ninga ils savent ko biso to sala ba conteneur ya ba Angola ya ba Brazza base na biso pena ba so ka biso to samna équipe na ba pesi na ba massa na ngai na OK le kansi mo mbongo ke o futeli mo na moi Minerval ke on zela rati fin du mois ce qui locataire sengyo na za piaka ke katanga na moi o bien zela bien ti de 15 ou bien les 10 moi na otanga ndenge nini bakolia ndenge nini yango jamais na kozela ke mbongo wana ya fin du mois ya lopango yango wana qu'il faut esenga na se pulmoner quoi. Merci papa to sepeli koyoka. Merci maman. L'homme prudent voit le mal de loin. Merci, j'espère que Binonion surtout Bolandi selon point de vue à ba peuple au ba pesi selon vie actuelle où ezako s'est passé na kati ya ville na biso. Na pesi mbote na ngai na Zoé Matoko na yeko pesa lisusu mbote na président na ngamoko Papi Gen boss de boss président o azanga lisumu. Beaucoup plus na pesi bambote na ngai Alba Omokoko mwana poto ya Tongo sans oublier Shadrach Mata. Donc, Yangana Bino Tokutani, ciao. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu!